Capage TV. Capage TV. Il y a Laurent Sokoko na peki ici. D'abord, comment on peut sonner à Mabé? Azala Golo, hein? Moutina Bissot. Mais, Junior Piano Biki, Papa Chéra Moutina Malam, Biki si, hein? Po, même si Papa Chéra à côté là qui est, hein? Mais, Aobi Kaka Potota, la grand frère. Si, si. Non, constate tout qui manque quoi qu'on soit en minute au chaos. Alors, il y a une TVT. Mais il y a des gens à la balle. Et il y a des gens à bilo qu'on a eu, à bêta naïe. Il y a des gens qui ont bêta. Peut-être il y a des gens qui ont bêta. Ça, au bêta. On a eu une minute. Professeur, maman pas qu'à. J'étais. Ah oui, action de grâce na Oumi Sagi. Bilo quand nous avons yé bongo. Action de grâce. Action de grâce ba Oumi sa monté. Mais bola muneza kaka to ko sana papa chez côté. Azaka na kati ya ville Kinshasa pour un vice-gouverneur. OK. Azaka gouverneur. Auto sakola kata na sakola ka azalaka ta visiter. Si si. Azalaka ka député. Tant na sakoli amati après amati sous après azongi sous na place na yi. Azani kaka na olia. OK. Collier si la raté. Maman na domaine na challenge ba to ba l'équipe ba golo ba zate. Ba golo ba ma casse na challenge ba golo ba ma casse na promotion. Ba golo maman talaka date ya pamba ndenge bimi date non to beti te mais date. To zala na yo awa to beta awa na stade de martyrs. To kanga 6 mois ya actualité. Mboke zo bouger te. Baluki ba kota makamuna bana na bango ba bunda bitumba kuna ba longo l'actualité et simba te komikaka faire na faire poto ke no sala ngosiko na Paris na poto wana ba tu ba yo kadadi ya kiti mabele mais ça a été tondé te biso to beta na moment été te to calculer kiti hiver quand même te biso ité neni yes oui. Yo le roi kanga ki vefie nyo sote. Te na vefie. C'est-à-dire biso to kobeta na moment ya été, hiver déjà c'est que na aussi là. Maladie. Olandinga ici go bien. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours. Un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h. Tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo. Ata bébé en pakola bafuta la biso pe kitoko ba o balinga ka munoko na bango comme le quoi moi rose beaucoup ko 6 à biso la pour ko biso munoko te Rude Beauté ay biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindi Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergie te parce que nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausana pizza ba produit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pa kona mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé apakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté umela
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Pasta boni. Oh, on s'est depuis air ninya. Capaz, pendant la découvrir bio herbe cacao, donc on y fait. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo, ça la nzota bala mibali. Na biso na koma ki no bati. Basi na yango makambere oka remontada. Ya ko remontage yo j'étais capable mais comment kopianga ça. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola ba rein. Et zone ça force. Yango na yebaki. Et lo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera bloc belé. Bio herbe cacao oyo. Na mona note. Et ça na ba traitement et belé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka bilo rezo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata bureau bo. C'est que ça dia douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mo sazo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda biso bata ba siko to mela recycler chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur. Il y a des boumous, baba vent qui ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop. Ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. Livraison pesa partout monde entier. Partout dans le monde. Aux la Brazza. Ba numéro to okoma. Aux en Irlande, aux en États-Unis, aux Capage Télévision, bienvenue chez nous. Tu as changé par plateau. Au monde, on a différents plateaux. Parce que, quand on a la ville, on sait que on a misala, mais awa. Tout ça, awa. Na pire, les liboson na biso na 24 so côté avenue on a tout droit oye autourni car à place immeuble ya Ranson ezali. Edid et Deab Studio Mar Nai pour na manzaka na biso ba diba sa bine ti ton Pierrot boy ton lulu madame awa sala awa permanent donc au fécha capable de moi à offrir awa désormais nga mon offrir madame on a mère na biso tala ka tchaka à l'aise moi c'est libala madame idéal na biso yango studio na et idéal studio mail comment bana OK mais c'est pas bon raté là au commandement ka so quand à partir à saut de mouton autonika immeuble à wera wana ba fille nyonso ba dimba sala moi kitoko ba makalunga ba donc ça vraiment désormais awa. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House.
avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée. Contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Oh, ma fleur bambi Cécile. Aussi fleur va me PC mbongo ebele hein. Te me PC, Comment ta bali na mbala moko? PC. PC quoi bali ko? Quoi bali na mbala moko? Akoti na kati. Mais bien bozola la pongi. Bato ba yaka ba un objectif hein. Te aye kitoko. Te aye kitoko. Ba yaka ko menga face. Okosi. Na kutana na bata bien. Ah. Ateliga ate. O aventurier. Kubuka. Batu bali mo bala na kotela. Ah. Bele. Tika boy. Tala. Au moins mibali nyonso mona ba teint clair wana. Bata mona na chasa poudre na poche. Okosi. Ba o bazana mituko bata mona na bokal ba tia na kati mutuka. Ah. OK. Mais na comme ce qu'on sentir à lire to makambo ezokende. Nzamba zo bongisanga muke muke. Ah. Te moi mukie. Moi muke mbungezo kende. Tikana yo. Pesa mbote, te pesa no mbote te koto. Bongo to pesa mbote yo so pesa annonce. Non te hein? Pesa moi annonce. Au monde il y a comme même quoi former na musala go. Mbote la diaspora to libi mbote la batnyo so na ça la façon ça la golo ba ko misala ya mami le. Na sala ngona biso ba. On a été mami buze ba pambe. Il fallait yambe kututi ani asika na yambaka nyonso akolinga alingaka est-ce que tu connais bien ninyo asa mutabandundu mami lelango ya mami mungala asimbi nzoto yafa asimba yafa mongo félicitations pesa annonce maman ngapena pesa mbote waka de kotonga to yake misi te na moni yango pana yo ngala yo ngapena na Congo bena mutalatinga kotonga eza yo jamais pona kutande a pana yo ça ngala hypocrite ngala tonga te bon yebite ngane na yango ba masola libanda a na kati oui ndo yela nga masola ba golwa OK kotonga pe faire bakasi wala bom sola biboko bombe te comme kato misanga na pe pa golwa. Oui, c'est déjà dans une interdiction et yaka aw. Na mbele ba double to ba ko ka kyango. E ole ba bandi ba toto ba bandi yango ba misi ba oya oyo saka mtakuna tala franchement. Boutique mwana mwa swazana mama na biso ba ko. Na mutu na bino te na za nde mutu oya sola na sere ye moko. Nga za go ba biloko na bino ba golwa ye yende. Nga côté wala te nga directement.
Bon ça raté oh azoluka visa nga bilongo ane za raté parce que na kena obenga yemoko numéro 1 interdire nga azate donc azawa na kutu kolo baka pe yemoko wana tendetika muninga na omo biso ka bongo te azaya to ça makate nga makate yemoko fere yemoko papa bana tete mutazai bokate mission like singa oibiki fera boko libana kitoko uteli mwana ninga ko défendre papa yango muni loko mama kapache bande kona biso ba star botika kate na sepela ne loko ko fiolo mida salaire ndalo baka amewe stone amewe alobaka amewe te mama compliqué na makabende ni ozana idée kamte mo wele likolo ba pona nini alobi ne me touchez pas Didi Stone ngana zo kamwa likambo yo mokonzo ba wangila ozoti kabaki ne ko fingela yo bana na yo mwana mabele solo mabele pola ngana zo biloko mo zo bisanga mama na zawana mama limbisa te na zo lo ba par rapport ndenge veuillez m'excuser maman nanga te ko bisa biloko bonte te limbisa pardon na yeba kite na okasaka de na sala émission na yes pardon mama limbisa oyebi tiko ngatuna ke tala ndeti siko eloko esa oyebi pourquoi na lo bongo oyebi lo na lo beli bongo na lo beli bongo ya koti na be na lo beli bongo est-ce que nga kota beno zoba te na lo beli bongo po bila uti kotinda porte parole na ye afinga mwana ye mwana za mwana mwasi ye mwasi boy na teli longa lobi kalonji ya mwasi na kama ko mwana te biso bato TV mobulu na biso eza ya kobotama mutu nyonso atefa azalaka na mwana moko akola oui merci félicitations à papa Hervé Ferregola bato babeteli ye maboko alobi papa na ngai ata nana kokisi 50 te mabonga esa bonga moyen mwana mayele asa ele pela mama papa kala bonga zala na posa langue te et bon chance à posa non ana posa nango eh bino ndembo lande ne ka ocheba bio na okoma na bambongo biso de ka bilanda la distraction bokomo luka batnyo batanga na lufanyo to landela na baku di soir makasi to lande to landela ko et bon mon perte oh atanga te doctorat ce qui nini omona papa te ko akokse biloko nyonso te congolais akasa lokola a minimiser OK azo la musae mbala mo akati ko boyasko wapi o lobele su oya wapi oningoye na su na baba no finga baza esute omona c'est-à-dire mokileza bizarre maman tokotanga bible solo à chaque chose à son temps monter au faire dans posa kangisa na no kokite po alobaki akotika musique na 60 ans c'est kotanga otika na 60 na conférence en ozalakati ebusa na makambo avabo endeni bino kutu bolela ma émission etanga papa pardon kotika na 60 ans te baxela biso 10 ans pour na ba actualité au bon rappel ça là quelques filles bazana na yote boko kananye ozona na maka bas c'est-à-dire tant on a 60 ans na kopema ba conseil est diminué biloko diminué hakina ba formation haki botanga zo ba doctorat ba biloko wana nyonso osomona muntu abonga ntike lobela ke logo te mais ezala nango un peu très important ce que moni temps permettre o landela ngo mais okufa pe kana yango mais tu vas dans notre classe ni to qui non toujours ngai yo nzé primaire kaka rien diplôme p le roi dans lunettes teno longo la lunette te pas seconde no toucher nga siko classe fini ngi efani na lobby te classe ngai biso to tangi na ba yese na tenga bokenda ka kuna na tangi na Istanbul shetu avantique nde le kenga makasi mo ba ninga bazotanga nga kokanga ba ki kalungu sala ba des autres oyo ka seki moko te ke Kinshasa comme Solanier ba matisi minerval ngala ke okanga mituka po biso ndolo na place ba sala ba vidage ya même moral même moral mituka na 4 na fongola ba robinet niente la na sopa niente la na comme ça ça dit ngala zala nini bazo bazo futela ngambongo ngole la tanga na kela ngala buzoba chako sikana mukongo batinu so bika yi atanga na ista mais bébé satan des na bominde tamakasi eloko siko yesala c'est-à-dire ba kolana pe par force tika boy biso za bongo c'est-à-dire ezande nini
pas na lati to j'ai pas place on a défendre na lobé logo te pas ba masa ba zwinga mbala moko na mutu ti na parler alongi na ye allo et ça fait comment oh quoi t'as fait quand on a Greco so ngoye ba samu na ngai tuna général nanyo te pardon général ndenge kokene kula ndenge c'est biso ça film ya braza est-ce que le général a kala o ba sala ba succès te na bi général moko na Gombe a benga bi je suis le général et tout boina te ba o ba sala succès yo za général mais pas beto film boutin ah ben wa mutna biso abia se pela na émission les na sala ka asa célibataire et bon Nico ya na tangi combo général na pourquoi non muta on to yebie on bleu monsieur zé to yebise papa la sa carte ba tembele ba lo ba général bongo mona ya bali Okosi général balaza. Général balaza liko. Okosi. Ndeko na ngai. Bazali bon. Pas OK kuna keba pas OK na la bali wana. Azara très dangereux na film Mintali. Non. Pour moni moko pas azara na bali. Ah ouais. Te. Au combien? Ça sotangi. Na bosini ko mama. Na sala oyebi ke ngana ke na ko tanga te ngana sala nde buzoba na Ista Mushetu tela maman est-ce que ba comme na ngano ya Ista ngomoni ingénieur brique ngana salaki et si ka ba policier ba ni ba sala ma seki na Mushetu brique kana mutu to bongo wadi ndeko chanza uzaki voix makasi so na bi sikona ba no tangelo ba policier na beta ba brique na mutu ba o regretter ba lo ba ko ko zala yote Nandengo changer boile. Ko changer de bien. Mama, ki kalungu ba serena tuzo kanga papa. Yango zo mona sikona komi ko raisonner. Fona bandela lisusu soit na Ista Mushetu, soit na Mataluvanium campus. T'es campus fait ça va. Na ki de campus hein. Ah. Ozo mona. Tout quand même total ni na biso mais aventure kaka. C'est ça. Na pas pété yo tuninga bo yo sur la classe ni. Bon ngala tanga la ça na formation journalisme nga qui ne paye facile. Facile. Na ndo tenir na ngoma na bité na vitesse na ngota na koti tigo na bité. Il faut na accélérer na kenda donc na 3 ans na beta ngo inane. Taba ocholanga nga ba cholanga. Oh, ndo ba chola vieux père. Ba cholanga pe bon matin diplôme pamba. Mère a essayé de mégater. Luko kota. Okangisa watu mnaona kena pena na kemba na classe na musala na Vodacom zani tigo comme orange OK na si ça se ko ba ya soutera kanga te ça va félicitations na vie faut que on tala inana ninyo yo faut na continuer sikoyo na pastoral na sisi na nini na KDC na théologie OK ndio sana waro kutama kasi naza équipa na ngote te okosi nazakuna te okosi te na sisa na théologie te bo mona tene na loba mama te wana aka de la forma te te okenda te mutako fongo mo pe folinga pendela otangila pe lokwa te wana okenda te tika lokuta tiko samsa ba pasteur te na évangéliste na KDC tuna ba oyebisa yo tika boy oui ya raso te ya raso yo bango ba yebi ke azaka double to chibola kuna bana babenga nga évangéliste $1000 mais ça peut jour até bonga chat date té et tout misi et loko benga nga gato ça no mission pour na date mais té mais bonga chat date té maman capache et amrié no makasi té d'abord mbote na bandeko nyonso pardon bo excuser biso maman meminga na ba distraction moko divers kamba moko to koti na studio émission et bandi bon il y a pas de souci ngana to kumba mangande ngwana bon biso to che datité pour njora ko che sa biso datité et talana nous forme ya njora na batu oya bande ko sana bango ba cha datité la mapeka na bango asala batande na mona bango clarté pour ka émission les émissions moi ba les émissions mon classe moi no ba makamso ezate au peki singa yi toute vérité n'est pas bonne à dire ozomona oye chadat maman oyebi sur 3 arena o bande ko na biso ba beti oui omoni ba na vidéo kotondi sabatu balokumu nyonso wana tozoloba nini soko tena ba vidéo o circulaka ozo ka misie moko azoloba yembandi
Binande. C'est-à-dire, te binate, bine yak après. Au moins, bandou le nyon son nos mona. Ba papa na biso luambo ba betango. Na ba poto wana. Mundele na mundele. Azo beta kita, azo yemba. To tikala ko mona te papa luambo place akanga eloko na loketo. Aba na ko ningisa loketo. Luambo makiadi. Ba bina kaka na ba forme na bango me biso ba yeba ki biso première bit de ça ka loyemba. Sur 3 arènes, on a montré 2 vidéos et circulé. Il y a de l'oketo. Moko ya mwana garçon te yoga na kanete mon ko soupu na Nathalie. La danseuse. Danseur. A munene ba mulele le orchestre na munene Nathalie. Na nga été. Oui ba kete. Atile ma pemena mo ko to wangila ba garçon moko ba benga Nathalie a munene mulai boy. Oyebi esigoyo obake yeba gaete. So moni aleka na munene mona jo mena mulainda legi jonda banda koto orchestre mbali bosona mona video c'est-à-dire banda bakendaki bobini nde mingi faut bo expliquer biso les orchestre ba danser tes équipes ya danse to comprendre ngo pété lelo oyo tango fera ngacha date na basali wana nyoso po a corriger bango balobite asali ezana misala ezana ba jeux olympique elinge banda kuna na kati omona ete ermo commande ti langage échangé tango langage échangé bani baloba oh sali boyena boye sali wena za mukie sala fitness sala bibembe non mama ba congolais belé baza batamboli excuse batamboli penza bien te basali nyonso ya minene oyo eza na Europe basali wana ebongwanaka. OK. Okomona sala 50,000 places ndenge basalelaka ndeko na biso frère na biso mokonza bawangina nde bakabola yango katikati bakaboli sali katikati moko yeba teke bakaboli katikati basala mona technologie moko bakoko longola ngo 50,000 bakomisa ngo 15,000 bakoko longola ngo 50,000 bakomisa ngo 5,000 nanengo kokota nanengo kobimo kondima to bakomisa ngo sala 300 basali wana ozomona même babale oya ba rikibi ebeta manakati wana ekoma ebongwanaka sikoyo le 20 avril papa veut faire go la geste niasi na équipe na mobimba bako prester na Adidas Arena. Adidas Arena balobi banda ezala Adidas Arena et outi ko sila kaka mikolo yo. Inauguration na mwesa le 11 otozo banda o le 11 oyo le 11 onde basa ko inaugurango. Congolais ya liboso zo betango eza papa veut faire go la et basali mususu ya minene ezali nanu ba annoncer yango te. Parce que ba annoncer ka te soki no makambo esilité bazo négocier et puis basa ko annoncer yango. Osomona ça dit to annoncer à liboso mais kangamate tantôt deuxième salle na biso kaka ya ba reine ngo mswe kozala na mois de mai mais mswe kozala mois de juin botaka date avant te to sala ka boye eza négociation de biso négocier aki ba contrat tant to tie date avant to lobité et bima lokwa ndeti mutu oyo alinga lukela biso ba problème biso to tika kaye silisa makambu na yo omoni ezala na po minini o remarquate to salaka après année biso to yeko sala to sala bongo pona nini po donke moninga te to donke ete biso to sala pona ko corriger ozola na mama kapache eloko na koyebisa yo félicitations na ba Gaulois nyonso ba gladiateur oyebi ke tala sikoyo to tindi Gaulois moko ya mande fois pembe o to sana Gaulois na biso dans la suki ya pembe belé mande fois pembe belé bosolo na politique isango aka Gaulois o bo sango za nani o sango za Gaulois pété ya makila et puis akoma pour travailler na bureau bureau netindi ye kende ko confirmer ba Gaulois et puis donc faire rigole à date maman pourquoi le komisa sango le kwa makambo osala oyeba te biso ba Gaulois to chaki moi tembe mukie ta ngati mitobité sango talela biso tango ezaki makambo vivendi nani ekina confirmer vivendi sango te sango ndako omonike 3 arènes na nyonso na beti même na nini awa na gouvernement aba kontango te
Ba journaliste est là la Burundi à ma gouvernement mutu etindi sangwa kene kotala. Mwana na biso musicien mboka maman na osayute oyebe sika no so faire obete ba se retrouvaka. Même bana o batata ba bazaba musicien ba kufa ba se retrouva. Maman o se retrouva na stadité. O koma ko sauter ka yomoko. O se retrouva te awa. Et comme na ndengambo. Tala maman. Oyebi ke bana poto. Ayembaka. Bana poto. Comme ataka ande promotion. Moyembi azu tala salo wana kutena ngamba promotion. Promotion. Te. Comme minimisant on te promotion. Ba golo ba matsa promotion. Na minimiser te mais oui. Musala tala oyebi loko etondi sano salo wana. Ezana dynastie. Ouais, Natala Gyoningo lela na nzembo ya toto. O santa ki na kumukuto na sengela papa eve bandela nzembo ko yembela ngo kapashi. Te moi mobalo ayembi. Et puis banzembo nda yembi e elelisa nde makasi. Te mais faut parce que ba yemba multiplier ko yemba. Te. Oh ayembi panzani. Oh ayembi yesi kabiso sito yemba ki déjà. Te mona ezo pesete. Ah maman. Ezo pesete ndima. Papa yone mutolugyo pesete na kamera. Omete oh ebok ba oui, so mutasali asali. O ebini, so lo ba boye. Ba ko s'exciter te. Il faut ko exciter ba ninga, ba sala sous promotion koleka. C'est très important. Papa ko lobisanga makambo wana te. Yani. Ngaza papa ba golo a père spirituel. Ah, tu n'as pas ça rapport. Ah, on peut ça rapport. Non, on peut ça rapport. On peut ça rapport. Ah, non. Dati bimi. Nazo mi tourne papa. Mutu o yazo sala montage ya 3 arena kufi. Tozo zela e bima okota na bobina conseil sila na bobina. 3 arena. Akota na nzembo. C'est la honte. Akota na nzembo. Te babanda na spectacle. Okengela babanda na spectacle spectacle ngopeka ya monotonie spectacle nyonso kamoko zela siko mona entrée ya G7 tikabo ya iluso zokota ka libumu et puis to Lucas ko to sala ya iluso tonga mobwe to augmenter sko libumu oui ya ilu azokota ilus ilunga te mama tika et puis nebité salon est-ce que bi faire okota na hélicoptère to boya ki avion po avion za ngara ba makas yo ye ngara te ya gozanga artiste avion et ça ga wa et go buka na 9000 places na biso nyonso to kei mais to ça dit entrer ya papa oyo non Jésus le nuance de pâtre montoyambo maman ngata ngudate bimi na te poudre na mutu na fongoli champagne na sepeli to fete ndaku mobimba na champagne na bana fongola champagne nini ya pirate te maman di place ngana zo champagne et pas te konanga moi singa champagne ngana zo kana kinga katite te kuna original bo Paul Muntu te aloba bière lelo bière sans alcool Paul Muntu pe mabo makasi tout le monde en appelle sustain bandaka stade eleka il est pas ça le roi honorable te ça dit ngana ya tata okuta na te mazuzo ba golo musu en charge PDG Paul Muntu ça va PDG ça va ça faut pas et tellement quand même bah nini bière c'est tellement oui goya na oyebisa ina solo na PDG ça là et tout bah bière qui t'a mais ba beti musique digu yo ça ouais te musée à Betami effectivement au moins musée a matisi relation pour musée azalaki na campagne ya chef de l'état relation ya kokola carnet d'adresse ya likolo sikoyo toyebi ba wangila bango bazaka système ya kokangisa ka bato au solliciter ba bureau de parler si bango mbongo bokende bokango filmer bo emilie parquet alali moi 3-4 jours après abimi toyebi ndenge zaka ko batali kindi wa kombini bende parce que bazo banga no ko simba kindingu po non David Mangaya zawana David Mangaya tinda ka finga te David atindi bisoté mais oui mais par rapport au neto sala nzembu ya David Mangaya promotion hérite non mutu ozo sala promotion est ba ko kanga epenze nzembu te mais ça sali buzo baba kanga te et où me la penda makasi te po nzembu ya c'est pas kenda likolo makasi OK
te omoni babilo kwa les années ni mama nde to za bo mo musalo nde to sala bo même ngande kono na ka mutaba risque e vie c'est baby ba vie baby biso makasi nde to za boye po to za na kati ya guerre omoni ba guerre akalizaki ba guerre loyale mais ouais siko pinza e komi pena ya nzoto eza pena oche to che ozomo ya mona ngoma ape mwa libende mama libende ko zanga te ndeza bona mutu kali chete eza o kama kama muta jipi me ta mbitu menge banda pour coffre papia yo mituna yango bangondo ouais bangondo pe ko zanga te ozola na mama kapashi Holanda c'est-à-dire na minute oyo ya omona la te kitende ya rouge na lobité bango ba wangila lokwa ba nimba na système nzoto to kende kaka mais ça be mission kaka ba wangila ba bo sala promotion boko sa pour émission mo te bande de tsika sa wangila business auto kota ezaka business moko sa ama sécurité do ba finga ba finga bango pe kuna ba wangila place basali soko tali pas attitude na banga ta sala émission bande tisu il faut acheter kana bino ba bolo même Mike Lokamba on ka lokola osala semblant même bande kona biso ya chaîne nini ya la voix du diable tika boy et ça ba ça pe ka bongo azolinga kaka to solo la ki me e mon na bebisa mo muke ba kombo kaka et boso na bi de voix du diable bo tiko etani osomona wana pe nani bon tantôt plutôt kaka so comprendre le Congo ataka na posa loba mais azo réservé mais na sepel na comportement ya frère na ngai Chiluzi na Lokamba ba komi peza netre ba kola ba uti poto ba ye na plateau ba wangila ba uti poto ba ye na plateau po ba changer pa mbate nan na bi ba journaliste ça ba photo ba changer ba mo pena ba sa sala moi logique ça te boy côté kuna te moi ndika peza na te ko zanga te moi ndikeza omoni iyo ka kite ba mama ba ndike bi mama ki ya makaba groupe oui ba zindika ba lokola côté na kati ya groupe ba luyo kota na groupe te po yo zakana bisote nde place moi na ma ya bena nzoto po kuna zalaka po ba confirmer faut finir loko moya makasi akangi na photo pas confirmer yo tika boy soko tali batu nyonso ba finir na makonzo ba wangila na photo na bango bazala deux personnes soko rater photo na makonzo ba wangila faut zo photo na indien master na yewana na ye ba pete japonais faut zo photo na ye ozomona mama kapashi ndeto saboye boluka ki dati boko mona dati babi 9000 de dinzanza te mama eza 9000 ya lokumu na ya griffe minute oyo maison ya Adidas ndenga Adidas ekolata mama kasi papa Eva ozwa kasha munene oui aobeta lokwa na deux places na malako ko batinyo so ke kuna wala tafi wala ta Adidas sikabo eza dimanche lundi te ezala ndeza boye eza weekend ok. Ozolanda, le 20 avril. Ce qu'on en attend, na memayo non memayo. Au côté ba musique ide. Na côté souté. Ya Roger. Ya Roger bongoli se o moté mais. Ya Roger bak. Te na côté. Ya. Na ba master na ngakuti ba otimisanga kuna oyakate mais c'est très important la vie à monde. Te oui, c'est très important. Ozomona makambo ya Roger yakana ngwa mama eboma yote. Faut moi pilipili na mu esaka bio za journaliste. Soko yambi musala nza mikoti na makambo nzambe. Oyambi nga okoti pe na makambo na ngai. Otali sunanyo. Junior Pierazo qui est ma bien, comme qu'on finit sa papa. Erreur ka babi papa ça n'est qu'erreur quoi ndima qui quand même que les opinions à moi là. Bon papa ça. Bienvenue à l'École supérieure des métiers d'informatique et de commerce ESMICOM en sigle. Cet établissement offre une formation complète et soutenue à ses étudiants à tous les niveaux diplômés d'État. Voici les systèmes LMD à l'ESMICOM. Inscrivez-vous et commencez votre année académique en licence. Tenez pour la section informatique. Retrouvez les options suivantes. Administration, réseau et gestion des bases de données ARGBD. Intelligence artificielle UA. Télécommunications et réseaux informatiques TR. Réseau et techniques de maintenance RTM. Pour la section sciences commerciales et financières, nous organisons pour vous les options suivantes. Gestion financière, fiscalité et comptabilité informatique.
Jeux FFC. Enfin, marketing et communication publicitaire, Markup. Choisissez votre option et inscrivez-vous dès cette année à l'ESMICOM en première licence. Vous devenez licencié après 3 ans seulement d'études. Notre adresse, première illimitée d'Inandos, à côté de l'hôpital HJ, sur le petit boulevard Lumumba. Pour tout contact, composez plus 243 89 83 77 77 5 99 67 37 585. Notez bien, le bureau d'inscription est ouvert de 7h30 à 19h. ESMICOM, l'efficacité et utilité pour la société. Mais ton papa oui, et baby ça bon baba na poto bazala bon c'est que poto baby ça rabana. Bon, les Camerounais ce que ça la moisson makasi po et comme junior à lobby, il y a l'aura sur quoi lobby. Junior à lobby, il y a l'aura sur quoi lobby. Ce qu'on a dit ça porte parole tiazan de secondes. Bitumba ya papa na mwana. Po il y a l'aura sur quoi ça papa ya junior piana. Ouais. Et junior peut na benda qui est matou. Na c'est junior ali rozo kene na ngo. Ozo kene mabe. Biso ba golwa musisa sonyese katana. Ah. Tangu tokoya Junior piana et Rosalama be makasi na kebisa ki Junior. OK. Ozomona. Mais il y a Laura Lobi donc papa chéri azana nini o ebisarata 100 francs na mboko. Te. Il y a Laura Sokoko. Attends ça appelle ça. Bon, nga pour mnangezani il y a Laura Sokoko na papa chéri tant que biso no soba na mboka na okote la mutute. Na uzana kati kati. Ouais. Ya Laura Sokoko souvent ba mbongo na tele loko abimisi très mabe makasi a lobi ete papa chéri abongisa ndako na mbongo bambanda. Ah, ndeko na ngai. Est-ce uzala kita mbanda ngo azopesa mbongo. Soka nga somba jeep. Ya Laura Sokoko pardon contrôler le lemo. Oza affaire. Oza affaire lobo ozana poso pesa mbongo jiba yemba yo. Oza affaire bongisa lole même ngane na zabo mama nazo lingana s'attaquer mais soki na tali kaka vilo bien éviter est-ce que koto na zakana bango bien koto pe na zana bango bien so na tali koto yo na kanisi ebele ndeko na masako tuzali na prison tuzana tolekana mo ba période moko po mutu asambisa veka na masaro bango na peka basambisa ngai oui ezalaki na 4 minutes ozala atende ko na mwasi nazaraki magistrat no mona kaite oya mtubulte te wana na te wana yo te na fingite na expliquer kaka obanga makama kasi nganzo dezana ya prison na kokasalité te ah oui c'est très important ozomona c'est-à-dire koto naza bien ya lora soko pardon batola lo lemo na yo. Omoni émission opposée à maman kappa so taki be émission mususu nga na contrôlateur wana mutu akokima mbango awa boloba te oye communication mususu longo lango te na longo la te mama na titi da komba eloko babi batu kombe so bangisa na okende ka nini okende ka Adidas arena boy ako mais so ba pe asika ya sikeza déjà ok na mindele ka boy obo mindele nga na kyo linga mindele il a mindele balinga soins que mindele bo il a besoin saleté ni dofolo nano ya sali beka wana non kende baba uti na baba wa yo yena ngo super go la ba sikiza surprise te ba clip sila clip ngo ba ne banda ça ba clip omona nga na Dubai de nena kena ko sa ba clip ça na kuna mais ton iso que non ça musala c'est bien et ça va ventir te OK nena ba danseuse ba ko ba ça oya Congo kuna na zoena loué oya kuna OK o ba bina ba chicken. Continue, ya Laura Sokoko. Ah non, il y a ngena bungo zongi singa na ta. Nazana. Ya Laura Sokoko, eloko na koyebisa yo ete banda to yebi yo na Congo ke oza ya na bisu ya Laura Sokoko no ekoksi 50. Mais jibe. Ah, te. Ouais, ne ekoksi 50. Ne ekoksi 50 na yebi ke Junior Piana zo gafe makasi. Ngaku nebisa ki Junior Piana na bi Junior oyebi nga ndenge na salaka obosa ninga ite Junior azo luka kota na monde ya musique Junior ndena zabo na komo luka faut comprendre yé parce que Junior modèle a coûté mbongo maman makasi on a coûté mbongo
Moi, on a appelé ça un folie d'argent. Folie d'argent. Junior Piana, folie d'argent. Ok. Mbongo ne salissé du salaire. Parce que Junior Piana, Nengo Zaboye, Mbongo no Koueno Kapesa, ba musicien, ba des plis qui ba musicien, na pso Afrogas, ba yemba na bango yo. Wana on a tina osa la musique. Ma rappé bien. Ah ça, on est fiti. Ata rappé bien, mais. Soki kutu, oebine toza boye, na ndenge na biso ba congolais, ba tuno so mbongo ba linga mwana semia za ta joueur. Oui. Joueur ça. Même ata muta théâtre ou tu mona côté na famille présidentielle ba na ba douti na yi. Toza la tina te. Bon la. La qui sera comédien na famille Mobutu. La qui sera comédien de la famille Katsavubu. La famille comédien de la famille Les Pères. Tala. Et là, ma famille aussi comédien les Kagate. Bango basoka bisine ba mangwaou to négocier ça. Les gars tuna atana kena na kinga kate basoka nga likaku. Ata mutu bon talinga. Ti c'est dit, pour la bango ezakaga elongi na ngaso ba muna ngo elongo la bango ba stress. Divertissement. Oh kaka la boule musu. Tala. Junior tika biloko yo. E ba bilo mutsozo na ngo ba TV ngala solo na VK. Papa o sepela na ngote. O kosi solo na VK. Tala. Nabi est-ce que ndé toi boye? Sikoyo o luka nini? Yo Junior o komo luka nini? Tu as bête musique, on met ton idée nini. Papa Massawa peut son bon yemba. Pour papa chéri a bête ta musique oyo, ba futa ba mbongo ayemba batu. A comment mutu a mbongo, a comment leader a mufube pour ba futa ba mbongo ayemba batu. Tu sais ngana ministre na ko pesa pe junior mbongo ayemba ngai. Siko e sonende ni kuna na famille. Te ego sonende nini. Ah, ndeko nanga Junior, pardon. Na yebite. Et ça, ba symptôme médical, moutezo déranger yo. Ou bien li kamutala siko babilo kozo sale comme ko fingi si ça. Papa chéri. Papa vanda ki na ye. Ezo mona ba para ba vanda ki mais babilo ko yo comme na ba TV comme fingi ça ba para. Ngane na zaboye na zanga ba respect ma kasi na VK to beta na bango prison année moko. OK. Année moko. Ozomona tiba zo mema veka na hôpital wapi ngana za wana. OK. Na sadi yana batu oyo mama na kobosa na bolamu na bango te. Si. Oyeba ka garçon oya Moïse Katumbi onani, oya journaliste. Oya kotaka prison. Jackie Ndala. Ya Jackie. Ah. Mais ya Jackie kabela na mbongo na prison. Oui bisanga. Ngana kobosa na bolamu ya Jackie te. Omona kite ya Jackie Ndala. Tant à modifier la torture, à manquer faire rigola. Abîmer les nains, tenter mon bakokana. Autant la montée. Et monter, nous sommes à Tamaïla Tchelo. Ah, c'est pas très cité. La CP la montée. Vous avez senti? C'est dit, Nane Nazabou n'a pas dit, ce qui tient à la place à passe, il y a Jacques Ndala à côté des mains. Jacques Ndala à côté des mains. À Koloba, fin d'habitude à Boussoba, Bimisalité. Ya Jackie c'est mon vieux, Massaro c'est mon vieux, Vieka c'est mon papa. Ya Laurent Sokoko c'est ton. Ya Laurent Sokoko, mais de mon papa mais et puis ya Laurent Sokoko baza loko là, ba vieux oyo, ba kimaka Kinshasa, ndeti ba sentaka, azana mpiaka akimi Kinshasa. Ya Laurent Sokoko okomi bisimba trop. Papa chéri te. Ozo simba bisimba trop. Moi na mboka oyo ba papa chéri ba loni na mitema batu. Mama ba lona, jibe za nyama ne tumba ko mekate. Tika boy. Ba jibe ba lona. Mama. Papa chéri. Tika boy. Azana ba ya Laurent Sokoko, yo zana mbongo, ozana entreprise, mo zana ba fan club te. Ko zana ba fan club mama ze loko mususu. Yo mona katengani na zabo so kaninga ba fan club batomboki, na zanga mbongo mais na ba fan. Mais yepe azana ba fan club quartier la tête. Te atika biloko wana. Ba fan club ya quartier la tête. Na BCBG baza musique. Musique ke na nenga musique, wana comme insulte. OK. Wana comme ko finga. Ozo comprendre? Ya Laurent Sokoko réservé mukie batela mwambanga.
parce que ya Laurent Sokoko banda to yebiye na ekokisi na mo 10 ans te ke na Congo pe to na grand frère na somo komone ya Laurent Sokoko baza ba ve o ba kima na bango mboka kala nde ba ekozonga c'est-à-dire tant okima ka to mona ka te tant ndo ekozonga to moni ozomona malgré ça mais ya Laurent dazo ke nango faux ya Laurent zo taquer batuka ka des autres amona mutu bo attaquer ce qu'on a zo mitu na vie bambongo yango esila ekota matolo na nenga be mission to ndengeni et puis ba place peut zo sala be mission na mona ga kiti moko na kwa mie te na mona ngo suspect et suspect biloko wana et vaste été faut faire très attention. Yaya. Mais c'est qui meuble la vie, na entreprise na pétrole. On a dit meuble la vie succès. Te na mona ki banda ka fait comme kala fois ba sa couleur. Te wana ze solo nde kona nga mwasi. Yoka waka ba. Putain bale. Wana pende te ze ayi, na mona te matricher ki. Que c'est Alexis qui est mbangu habité au via Silika. Pour papa chez ce bâtiment qui est et puis que forme na mona ki ango le kwa nda kuna na tonga na bibwa. Il y a l'oreille dans le quoi je ba belge. Tu es ça il y a on a des anciens succès. Il y a l'oreille ceux qui nda kwa na o ba check na ni dessin. Moutona faut kangisa yé. C'est la rémission. Non, papa chéri dans ma cassière. Papa chéri leader à mon fou. On a minute. Soyons c'est la rémission. Ils sont appelés si mon d'ordre. Babete Laurent Sokoko ba obetaye. Mais Laurent Sokoko a un mode de ça te go betisa papa chéri. Nanga bakin. Okosi. Te nenga bakin. Ana mbona. Te yoka. Papa chéri so lobi kaka. Na monete. Place bo muna Laurent Sokoko bo bwa ke les zéro côté de misu. Ndeko na ngai. Ba shime ba sana mode d'ordre. Ti ko fa yaka. Wera bimisela nga banzoya wana lelate. Le roi de la forêt. Abisa. Atinde nga pena banzoya ya solo. Tika boy. Mutu yaka o calmer na. Watati mutu ba spiritation. Tika boy. Ko mekate. Batina. Tala kaka maître ninja akomota molana dembeli a bona ngai. Babi misanga mi chopo. C'est ko boni bisi eh. Kasi ba piru no mwangu wana te. Oki makaboy. Ya nzo ina litaku. Tika boy. Na mais yo po na sega ko boni bisi makasa ndo malgré nazo sepelate na le makambo le roi de la forêt nga tuke na ko kota politique. Omoni ke tongo nisaki ke politique elingi ete achaki nga tembe. Na suka na ngemuka bimisi yango te. Tozo seka na mbebo mais na mitema to lingani te. Olekisi feta ebele akiko sangisa ba chef coutumier. Kasi na beta ndika. Papa Simoko. Omona ke na terrain. Oh, akanye pharaon. Otele tene ba pibini nga nyeti pharaon boye na mutu. Tout ça ma bo Junior Piana. Junior Piana tika biloko wana biso ba papa le ki topekisi. Les qui étaient aux côtés, toute la famille, toute la bana mboka, Junior Bimana musique. Bimana musique, il poste des avances les autres zélos. T'as pas y'a n'importe quoi mis ça là. Poste des pourquoi on a le badi cambo yo mon on a ça blague. Et c'est Junior Piana soit si Moussala on a difficulté aux Moussala. Et l'autre côté. Oh. Jamais. Moussala les autres pour la bilong namboko yo mon a place ngisi na sala. Non te. Non ça il a wa. Nani o changai. Non ça la tête. Oui bien maman. Na baganzambe na yoka kama matrikili na sango. Osozo matrikili. Na luka monte. O lukila ngona na nini na itidi nini. Ndio kama matrikili nabi yoka matrikili wa. Matrikili osozo luka ya mutuka to o pene ya compagnie. Ya compagnie. Na kaiso somi sans plaque. Il faut la chamutu na ministère. Te chamutu na ministère. Il faut la chamutu na ministère. Le cas va continuer à faire mingi. Yo ko se mon cas que au beau frère. Oui. As eu matriqué. Non, beau frère non. Nzamenga ah beau frère na ninga. Beau frère na ninga. Et puis il y a ce gars sous kokala te la chemise. Avant de sérieux, le gars moi j'appelle ça serment. Au monde a yepé mutuana a chepe
Comment tu es papa Yosa mutu oyo soki likambo ezali obengi Israël mutombo. Eh oui, akenda kuna. Ya Laurent Sokoko tika be mission abana mekie. Garçon na bosala ni mission za bato ba age na biso to sa ba aventure. Okoko banda ko zoye te na mission lokwa so likambo. Azozo etan. Ta ebele. Namoni bato basangani mikolo yo fabrication beta na la siga. Nzele mawe so sala nini? Yobonzele. Yobonzele. Wote ba joueur ba binyang. Robonzele yebo ko beta mutu be Fabrice ça va? Garçon oyo. Ay bi de musique. Ce qu'on a comme nous yebate côté kuna na bano que nous sommes héros. Côté qu'est-ce pas nanité? Non. Ouais, moi on a vu ça affilé. Oh. Mais on pas comment le va bien pour la fabrication. Oui, Nathalie l'émission de Mikolo en tout cas azonga mutu. Na sepeli na rassemblement wana il y a fabrication na des pliques. Ouais. Mais problème est ce qu'on a minute yo namoni garçon babengaka Emani Asen oya mokonzi ba wangila Asen aye ko taquer des pliques pour des pliques attaquer patron na ye ndeko na ngai Emani boyo ka pe soni ko za mukola des pliques ko yo ko sala pour orchestre na yo Emani botika biloko bo sala ça c'est la honte afingi non afingi te maye ko critiquer des pliques des pliques za l'équipe na yo ngana zo kamwe yango pe na orchestre batumusu ba yo kaka soni ya kokota makambo oyebi au moins ba musicien papa chéri ba vanda silence ba mitosa age l'équipe kolo pona nini te de to makambo solo eza lokwa ndeti yo musicien ya papa chéri yo kobota innocent oye ko lobela innocent bi po mo konza ba wangila ba musicien nyoso bazala ba mo konza ba wangila musicien aza na 130 ans ate bango nyoso bazaka likolo à 40 ans siko déplique aza na 27 ans yo tata mobimba bo oye puna non eza soni na féliciter ba musicien papa chéri jibe bafanda ba musicien za ikonyo kalongo bavanda ba biloko ni so ya biloko kolanda kate si surtout ça mais pour la yo mo repeti biloko ni so za olanda oui même ngapeze loko ni so loko kolanda te mais appelle biloko na kolanda ni otala manikete abela mais na sa malade bikisi ba biloko nyonso amisini ngana ko kana ngolo bango te so mutu na za na time sa cha video wana to mona nzambe ndena sengaka Tracy mais wana kuna awa te mbelenga pro balancer pena zo senga jo mystique muteba balancer dem sa betene kanzika beti ndikate na yebisa ko mama eza 54 visage sexuel maniki abimi siango alobi eza visage ya pamba te benjora emo alubai abasimbaka te njoka mascara ye loka be kusimba kuna ezata kata loka be mama muto ina 1500 coupé okosi osimba nini kuna okosi ozongeli bale to ozongeli mais ye za style na eza style na ye ouais ndeti sikono ngoto sa pour musaba ko bibo ya osomba de te ya ko somba ne ndeti na le 4 nini na 8 mars na mona la taka te fa somba ajika OK ajika mama kapashi na regretté makasi na lobi 54 visants et produire le côté le lope sangwe na ngoli susu manika binisi pe na bona munoko na bieza soko pesite o mais wana nde bien te wana nde faut botika biloko wana ki ba memi au place ozongi okomo redicter wana ko mekate editer te woni sana batu na ngwa ko mekate wana nde kona ko mekate mabe makasi qui est OK place mo boye comme la maman ngana sala te ngana peut-être na yebisa ko oyeba te kinga za muta série nabi est-ce que combien d'orchestre on est na chanter na mboko TKD kaka oyebi pourquoi na sala bongo po batindika ngai so yango to yango te metusa na bango OK ale tanga yoki ke grand homme alongwe akomi ko luka prouver ngai asala pas prouver ngai
Cotine Dikana n'a pas prouvé. Tout n'a aimé Ponda, dollar boss à Webisayo. Na Yuneshi Band, c'est la fleur du jour. Femme d'affaires, femme intelligente. Mais il faut la tenir à Yuneshi Robert. Maman, c'est ça qui tourne ma casse. Et ça peut être stratégie, maman. Au monde, nous avons besoin de 4 copes. Robe, nous sommes cause à nous, pesa Kama et Zanzete. Mais ma pire batonayo. Da sala bon mingi, ya on a fond vraiment. Retourne de ce que vous avez. Ma casse, on a moi ça super, Uniche. La flaque des choux. C'est Kaboul. Alors, moi, ce qu'on a boutique, il y a comme 2 boutiques dans Lost. Il y a mon Kenya et mon Nene. Moi, qui a entrepôt. On a ma grossiste. On a somme à bilo qui a bana mboka. Aux anoué belé nanda kuko. Qu'est-ce qu'on a dépo? Quand on a Lost, on a en Belgique. Ok. Et si ka bobungate. Ok. Wester, il y a mon écran. T. À moi ça m'a yélé. Na confirmant. On débat le femme intelligente c'est ça. Maman, continue de la mutumbo on a Wester na ordinateur. Ok. Ria. Wester. Tika blague té. Blague té. Yeni ngazaboye. Au moins ba tumusu ba pesa a raison hein. Ngana ba place ba tindaka. Toza distance. Ye biloko wana ezaka. Ye moko na machine. Ah c'est bien. Ozomona. Eloko du susu na ngaki na loba eza ba Gaulois toza la mobiliser. Oui, surtout ça. Ba Gaulois toza la moko. Ba Gaulois toza la concentrer na date na biso oyebimi. Eza date ya kitoko Adidas Arena. Même ba Ken Piana ba ndimi balobi. Eza ça oyo. Premier Congolais zotika histoire na Adidas Arena. Andibi pour changer. Te pour changer te ya pe mutama baluka ta mumeso ka mo likambo ane sepelisie. Azana epe libre ya kondima yango. Osomona. Félicitations na ki to ça ki temte. Temete. To longa ke na sepeli na eloko maestro sali. Est-ce que ebi kenga pe na fokanda na za featuring na fabrication maestro. Oui. Maman, est-ce que bon maman qui était ba danseuse no ba kuba wana fozo ya maestro. Non, ça pene pété. Luki nga ba o pété ko. Non, ça bon ouais. Kuna kunde na peso zorana. O ala ta cycliste. Ye munduki. O le ge fa. Babe, asa sonité. Ah ya na plateau. Toya. Sortie officielle. Toya na plateau. Moi na ma tété. Oh, asa ma tété. On le dingwe. On a ça à Kounate. Moi, on m'a tété. Mais toi, tu as dansé partout. C'est que va bien. Mais, au coup, ça va collègue qui t'a dansé. Oh, il est gâté. Non, le banana m'a bête. C'est un collègue. Quand il y a l'enceinte d'appel. Bateau va figurer. Bateau va figurer. Bobine. Comment ça ndé? Critère. Mindou qui critère na téléphone. Na kokate. Ba ya ba ba gwa dadi. Na za featuring pena Prince d'Angola, na featuring na Seleyo, ba musicien na Koni. Déjà sto bandaki na bango dans studio. Et que dans suka. Oui, Afro Kande ya makasi. Bo Seleyo pena fisto sai ke zondi. Te. Ba potane na rani. Ba rope ba lo ba ba déconner. Te ça mabe na makamano za sai. Ya sai za pena mutema mabe makaya sai pena linga Seleyo te. C'est le zapena prida makas na ya sa. Lokwa beba na sai yango kumulu babu. Te, omoni po mezani ni ngana yebisaka yo awa, ngana za na campagne ya tata mokonza mboka. Mtachela kwa ndilo bande. Chela muta kasanga pona zala te zaye. Kote papa mokonza mboka. Tata mokonza mboka ya siko. Ukosi. Place baninga ba cha mobiki si asala. Ya rapidité ki osala mona ndenge na ye. Azongela ni ya tika. Azongela ni Jésus de Mbadaka. Ukosi. Yo monite ke mobiki sa kiti muke. Azongela. Mais ba on sa soute. Azongela. Entre-temps, ye amisala patron ba comédien. OK. Azala ki muntu oyo asomba ba caméra ya sika. Asali sa ba maison ya ko tourner ba filmer net na Nigeria. Aroba ya bongo. Et puis ya comme il saper, a communiquer ko ba guerre na ba musicien ko angai. O muna te ki likambo bo condamné nga yo poye na ngoli susko na na bo ma théâtre ngana yote. Na pesi na ngasko Kalebi raison, yé na za patron ba comédien. Oui, patron ba comédien c'est Caleb. Tikabo. Oui, ninga na moneli parce que non na mona Kalebi ta yo sonne le blo amike mikende tout sonne la rango. Mais au mona bo yo zomi comme ça patron ba comédien ozana piscine na ndaku mozo swana na
ozomona et ça la kitoko te ndeti kutu a po pekisi ngai ya deni obi azana matanga mais yazana matanga ba osaba émission ota biloko lo bate pona ba golo atango to kotumba wana te malu ba golo sale ya mukie sale ya mukie équipé te ye église na ito comme mona ka elongi na ese bato sale to mona bango lisusu ozomona c'est-à-dire il y a des ninga za boye soit sale émission ya na succès soit à côté l'église ya na succès c'est-à-dire côté y a pas nécessaire na succès te to mona ga elongi na ye mais église bato ba mona na te yo moko na bon ça non sali église na yo obongo lisi combien de personnes mitema parce que biso donc ne kaka beta les camions ça mutu na minute oyo faut ça ça ba campagne évangélisation o même ba terrain obongo lisa ba mitema aleka wana déjà te musala nza ba leka te comment ça ba mitema ba leka te comment ça mitema za chaque mois chaque jour il y a pas bon ça ba neuf yelo ko na kota na comédie na biso na aventure na biso obongo lisa su mutu motema te elandaka mama nakosa yo te omoni makamwa nzambe fo misalaka mpe palo kwa moto afandaka na lola soki yo osali lokola moto okoti na kati ya monde na kati ya mokili mama moto akondima liso aza te moto akomi komona ozaka ekobiste ndenge moko na biso fosala très attention omoni ngani naza boye nzambe esa abenga ngai malgré naza aventurier mais mokolo na koyena makambo na ye ebosanga na bémission na yo na ko chanter ba jaka be émission comme émission le quoi ya Roger équipe na sima bible munene na boko tozoganga na ba mofaya awa ensemble espoir quand on te dire moi espoir quand ngaite ba zua makasi ya plateau yo maman wana zua plateau makasi chaîne na yo plateau te po plateau mutama longola oyambaliza ka ngai oh na isa vérité na dit kala et puis na plateau mutaki toko po yambaliza ka ngai changa na yako jede il faut pas que ça no manzaka mais la bonne ça va hein fille en comme nani yo oye beka faut na memo non na bonne on a propre mais faut que quand tena muta propre ko yo beninga nza mapesa manzaka bien na bela basika mate linzake beba sende nité nga nzaka na ngatiza complet na batela yango makasi tena na ba point musu pene muso talobi te wa papa à part ba ventire na la sala oui bien maman na za mo boso na kutana mama Olivier soni mona yo kaka o mi ora soni soni makana tala makasi na meni ba faux vie mais mo konti autorité bengi ngai tala de grâce soni o muna ka mta ko lo ba système na ko tala bango suna misute mais ba ibika ke azamwa mais oyem na makasi moi bassin bi mi faut okonda mamki te nga kota bassin na za muta bassin te o na kutela film wa singa bi daddy o muta bassin makbe daddy nga bi biso na famille bassin za don mais libumunde to ya kangote nga soko mun ka libumunange vimbi seke na lie mingi nde libumu vimbi nga ndenge na zabo libumu na bwakela ba papa chéri na bwakela ba journalistique yo limweza te yo dendo kaka nde siko mo na lo ba nyonso ba ndotanga ngaka dendo yo ne forme yo potala ngo makasi mais mama taya yo oyebi ke soki ba teka ka dendo moteka mais so ngana na bezona la teke la oga bate te mais ngamo pena na constatant obi ke na teli kitala tana mi yogi soni ngabi mambala koza la boete muninga na mwasa lulingai abi muninga na mwasi te muninga na mobali te na bosani jeune fille moko bo lulinga bi yaya te jour ako taka net na batanga na soba na talio na musika na pesa kanga yango eloko pesa vinga pona munene partout lo sofa so ce que les gars si maka etelema gabwe makolomikie tika wana na bimo ko de wangila ti olela yo zaka te ko bora te ya za ennemi jire na biso attaque sans na linga musique kaka ya Laurent Sokoko na pekisi d'abord comme on peut sonara mabe azala bolo mutu na bisoti
Mais Junior piano biki papa Chéra muta malamu abiki si yo po même si papa Chéra à côté là qui est mais aobi kaka poto la grand frère si non consort Junior na tout qui moko akoso na minute au chaos aye na TVT mais dernier via za ba balle et ya dernier za biloko na ye abeta na ye ya dernier soko obeta peut-être ya dernier yebi ke ngobila sa obeta yo na ine na minute yo bon moni biso biloko yo ya yombo est professeur maman paka j'étais action de grâce na Wumisagi biloko ani za so yé bongo fongwama action de grâce action de grâce ba Wumisa amote mais bola muneza kaka to bossa na papa Jeko côté azaka na kati ya ville ya Kinshasa pour aza vice gouverneur azaka gouverneur Oto sakola kata na sakola ka azalaka ta visité si azalaka ka député tant na sakoli amati amati sous après azongi sous na place na ye azani kaka na kolia kolia style a raté mais marqué ba to benga dadi tika ozoke na ngoma be yo yebi bien ngobila za wana ta biloko komo sala bien ba politique na bino to kota raté et kota tricage pamba na boina yego za problème na ngobila na boina za problème na jeko ko ba muno so basaba na mboka basala musala po mboka za la be mboka za kitoko ozomona na sens wana bagolwa ba gladiateur tous à la mobiliser fête ces bandits et sengoise na mitema c'est-à-dire na minute oyo actualité ekeye zongi maman na domaine na challenge bato baleki bagolo bazate bagolo ba makas na challenge bagolo ba makas na promotion et puis bagolo maman talaka date ya pamba ndenge bimi date non to beti te mais date to zala na yo awa to beta awa na stade de martyrs to kanga 6 mois ya actualité mboke zo bouger te baluki bakota makamuna bana na bango babunda bitumba kuna balongola actualité et simba te komi kaka faire na faire na ebisa ko faire ko sekusa même ba musicien bakenda siko to ke no sala ngosiko na Paris na poto wana batu ba yo kadadi ya kiti mabele mais ça a été tonde te biso to beta na moment été to calculer kiti hiver ka mali te biso ité neni yesu yo lo ba kanga ki o vérifier nyonso te na vérifier c'est-à-dire biso to kobeta na moment ya été hiver déjà c'est que na aussi là maladie olandinga isiko bien bambote poto 6 na yaniki ni ya Rombox azakaka oli bambote na ya papi buzi papa français mais c'est le français soli tonde kinia e makoleza na nzela abi azuya kichasa kala te tsumuna na yo za mutaka serikati to kabwana yo poison ngana boya poison po kabarate te poison kabaka kinia pas kabaka kinia nda comprendre mabe na tika na poison ngapona ngana motema ngana ibike poison ka serika kabarate mutaka bageza yani bon mahamba ope Afrique du Sud ya ndenge ezandenge mutuna ye ibike poison kabaka kinia pas kaba malaka ngana ibiki niya na ba Mohamed Mole kale seigneur de la vie oui Mohamed ça va Didier Chobo petit Jésus yena bien Didier Chobo ebiete oyeba ka un jour OK tant to kende la kisanga ba OK na lakisa yo na passer le karambongo yo ndo kanga Afrique du Sud on fait na kena yo c'est na maboko na ngala mwana Afrique ngalo ko apena senga te matala na te ofera zo bwaka mikolo makasi Fabrice Ngitavu ala nzemba makasi bayemba ye déjà babwaka ka épée OK ngana isusu c'est-à-dire baza ebele makasi ba maître mabende ba charge kuna na Luanda maître Patrick Mpiana ya za côté États-Unis mais tobeta non pas ta Luanda Luanda ngo banda bonde ko loba Luanda mutu na bino ngwana ndenge ni tengane mno yo ebingasi mona lemba lembi vraiment yo za ba voyager na yo kozonga ekomi mobulo ngo kima yo kima atala bamboka mitie alobi lite ngasko na mama bana yo za mama bana ngapi na papa bana mutaza nini na yo za ka kozonga o te tuna ngani mama kapashi to kozonga nga partout na okina kozonga nazi pasta mo pe awa partenaire mo pona kolozia biso tozala ki ye mo ka ngaza charge en nyos na bitoya aza pour l'instant na kine yo hésité ngati songa la hésité ya yo basiliki
T. Moni ni kamone kenda. Tika. Tondi mana. Tondi mana ka bien. Koyo bwana na ba frappe. Oya rappelle na ba frappe. Tene kana ba frappe mais papa Dieu a frappé nga makasi na vie. Papa Dieu a la kiote? Ah, Dieu a la kio wapi? Te est né na no papa Dieu va comprendre que na besoin. Te aotala kana. Te aotala. Ah, non. Yo so tika di neto ko déconner ke zone. Longo la longo. Te na mona batu mi balé on etinda ngana no babongo. Te non. E kene mabe, muto tinde Laurent Sokoko te fa pe ki sa yé. Obi ga sima même na famille na ngai. Okosi. Oh, avec ta penziga. Ah, toucha papa le ki zoé. Okosi. Moi c'est Jeannette. Okosi. Mais vi on non comprendre était. Akena kuna? O fa samba na bango. Nandeni. Ya maladi toni nya. Bien yoka ke fe bo kecha beta ka ki bote ze solo to elokota. Ah, yeloka tika biloko wana usala. Bimana makambo eza makambo na yo te ko tonga bandaku ke no futa ba travailler. On comprend des pourquoi ba patron ba comme trop té. Vous mon patron na compte TikTok. Ko filmer. Ba ça pas tout. To kokani. Elle va rapporter la carte. Mboko patron za susté. Ngabe bo no benga na binonga dadi millionnaire hein. Ah et bon qui part comme bon. Ba patron lelo surtout ya yo ba nyo kolora na $100. So aujourd'hui ça 18 émissions. Non. A émission na ba no peso chaque week-end nzete. Hein? A otine na samedi à janvier, aux latines à samedi à décembre. Premier samedi à janvier. Waro sa. Au bandi au monaka. Mais ni to komi melo kezo ya juin. Juillet. Ti na décembre quand toi premier samedi à décembre et le go le suye. OK. Bah inviter la rabaye. Merci. Abonne attendez. Salut. Papa Kota, bah inviter Capage TV. Capage TV.